Voilà, président Godé Lufumbo. Berthe Djonga Motonenzambe, Nazaki, moi, préoccupé, Nagotala, nombre à bateau de Koutani sous l'élo. Pour on dit les autres, toujours, c'est comment, tu as tout Koutika Lufumbo, sur Mobona Alikale. Ils sont normal. Ils sont normal. Comment on n'a pas cité. Ils sont normal. Ceux qui ont les cambo, ceux qui ont les bateaux, ceux qui ont les bateaux. So mo ino bangote batu kolela te c'est normal mutu no netu so bidana batu ba oleka ba batu na bisote ba bi batu viete nga mona ngo normal o mona ana o mona ezake batu oyo zakana ba ona oyo bazaki na ye na bolingo wana c'est tout misupe za la peta mso empêchement ou azape informé te zakana ngo mais ko lela na ngote kolela na honte so ye na place obi nga batu donc batu no bangwana se contenter na wana et puis o avancer na 22e anniversaire commémoration ya liwaya Pepe Kale yo lokola parmi batu bazaki pilier orchestre Empire outil le pe bozali qu'est-ce que ça vous prêche? Après sa disparition, nous avons musique qui est en pile peso qui est l'état force écoute tout le bâti. Ngana loba elo mo na zonge la toujours ngana chrétien elo tout na pesa na nzambe eza chaque jour chaque pato salara eza leçon to zona mokili donc leçon eza ke oza moto et puis bateanga nagana mesela be na ngamo abe makamba ibisa ngelo moko tchaka likia na moto te so tche likia na moto un jour on a frappé makasi et puis nzambe azaka na kanda na opena makasi donc leçon ya ngwana ko tchaka likia na moto te tozaka na vie lelo aza souté siko soko au contact na ye lelo za nil pas yangono moni même na empire bakuba wana na loba naza soki na tikali ngamo côté donc rare de musiciens oh ba tikali ba musiciens et belé pena ba changer misala pour ba contact dam suna moto nga dire merci na zakana notion na contara jamais na moto mailo nzamba pesanga et puis na éducation ba parents ba laksenga ya ko lukaka ya ko créer ka ko luka ko sala yangwana yango lelo nazaboye. Mais c'est dit à quoi? Musique na biso ezotambola bien te yango bango nyonso ba changer musala ba mususu ba se retrouver sous terre bien ndenge ni poto yebi ke yope président Godé Lufumbo jour de salaka émission boye en pleine émission na ba benganga tango loba ke no lelo otikali ka yomo ko ba isinga no ye atikali ka yomo ko na mamba studio na musique te o aloba ibongo c'est que aza moteur mabe ou bien aza ignorant que nga banda Pepe Kale kufa na beta kaka na beta na vanda te na beta anetu na beta ba disque ils ont voyagé pour la musique quand pour la musique na autant que ça bana na boulot soute wana za ignorant ou bien za encore ou bien ala moto yende satika ki bo pona kanda ou bien nini fa asala bo po batinda 5 sana batinda batu na ba okoma loba boy kosa boy po ba kosa na en tout cas na zanga moko mi ange mi demo ya héritier zo bima ngana beti babas siko sanga na zala atende ma weja Bill Clinton to bima ngana beti bas mama yemo ya karma pangana beti bas siko na sani Caligula kama beta wana ngam na beta ibas siko balina sarani na lobango ezana ngo qui vante arte ezana normal que nzamba pesanga grâce wana ngana tikali na musicien na changer musala te na ole sabana na otang sabana kaka na musique scène pe na mataka mais lelo nakutala toye ko commémorer 22e anniversaire ya Pepe Kale bien sûr negozo lobake ils sont normal mais ata ba musicien ba massa Pepe Kale ba musicien ata ba o mona te ke zo sala pe na biso pe moi motema pasi presse
D'autant Tobino, en tout cas, on dirait vraiment bon la musique ça passe mingi qui na musique te tango sana nde bazaza zinga zinga. Nga nazozongela nazobandela zwango normal. Ko capacité ngabe na ine bembe ya vina psuka lonjingoy. Namona ba journaliste msuba ya ite. Nga za yiwana pala ki pire finanga. Na yaki wana lupango na RTNC na vandi wana tide za ki tiba kunda. Lokwa nga na pe journaliste te, mais lokwa za ki pire finanga jitela na vanda ki wana. Mais ba journaliste msuba na mona ba. No zwango normal. Ils ont dit que c'est du problème. On a une baïté pour baba période. C'est tout. On a un wana. N'a pas comment sur ma tangue à l'eau, Moutakoufeli. N'a pas la répertoire. Est-ce qu'il y a un rachenga? C'est normal. Tant que je ne suis pas informé, sous au moni oh la famille t'organise alors est-ce que famille ba bengi bango comprendre mon nom t'adana ba occupation na e ba oubli pesa net ba biso ba oyo ya oubli on ego ya te pona ebike le 28 nyoso ezakana na mutuna ne film ngo eleka ponga na zala nande to ko tsave na morgue ngam na zala wana donc wana eza gravé mais ba mususu eza en gravité eza un peu obligé te aye ba do faut rappeler c'est normal en tout cas partout ba no kenda bandeko ozuli kambo moni batu ba ye ou benda mbayete considérer ba oba ye wana batu na yo bangwana c'est tout eza na oli kambo ko kamote ko eswaka yote mais ça na bena est-ce que lelo président Godé Lufumbo na mutu na yo ezananu que un jour ozo continuer pema ba organisation tama concert moko bwana tali na famille te concert moko boye ozo nori pepe kale concert moko boye ozo nori kondo bon nga za Vicente na musicien quelque part so na yebanaki pour na yaki na empire bakuba na gena nga musicien mais fallait na empire bakuba pour le na yebana eza moralement eza nyongo mais nzamba sali grâce que natikali musicien donc comment on a boule déjà batu ba boule empire bakuba ba boule pepe kale ba boule papitex ba boule dilo comment on a et ça déjà trop si ko ba manifestation ba concert et ça la manga toujours na accord ya famille ou bien na boule la famille tu ba na mona nyos ba na sala na mère adaka vivante donc elo tout mère obenga lo faire et bi que to bono pour ça na côté le 28 boule aux anango ah par là ndemo pesco ba alimba tikali ba alimba no boule so ba boule ah to za pemena boye to sa ndeni biso to yo chame fort to yo ndeti lelo alimda benga alita na benga na ye donc so pas benga avant ba 2 mois lobi que to ça la organisation mo musique et beta to ngape to lukela ngo formule comprendre rien n'est perdu bon ça peut après non après c'est tard ba mission ba robeta na baza batuti yo benga yaka de toujours na dictature mission bato ero ndeti nga mission na sala na nzonzi nga na permettre nzonzi pour pepe kala ba no permettre nga na sala nzonzi alors nga na mona point na kanga mission na abetela moduté lelo ero mission muso ala na cop na yemo yo que no benga bi programme changer beaucoup tanga bo wa dictature boye c'est tard difficulté ni nous wana ba leader à lelo nous encadrer ba jeunes bana ba musiciens difficulté ni wana difficulté za mingi za mboka eza ba jeune wana te biso tant de côté pas ba pepe calé na za na 6e des humanités donc pas na biso ba lambaka tous les jours na tika mbongo te ozo comprendre na za na 6e des humanités na côté empire bakoba donc moi na muke na za mande fouté na mwana te na mwasi te mais lelo ba jeune na lelo aza jeune mais pas na ba lamba souté donc aliera na ndenge na ye alata na ndenge na ye sikoyo yobeta pa na yo difficulté muso makasi aboti déjà 3D bana okombe passe wana ngo d'autant que pa na yo aza déjà na charge voilà d'où cerveau na ye place à création sera déjà dérangé ako créer ne lo ka dans des bato ba yoka ako ka souté difficulté ka yango to zana ngo mais biso be ka libaki na chance ba ozo biso oye ba peso transporter mokeno à l'aise etali okututé et puis donc on va na bino ya kuta même ba sani na ba chela ko bilo wa olia lelo ba jeune ba zui elo wana te ba
baye na moment oyo bandako ebele lamba sute bandako ezo lamba lelo eza rare oyo eza pena ke tcheli bana na bango bilo ya kolia eza ya kotanga eloko wana mpe na sepeli na question yango gouvernement ta mosusu bayebaka te bayeba ke makambo ebele baobundela wana eza pamba bandako ebele lambaka sute bami kotala ke bandako ezongela kolamba mpo makambo presque to ekobonga tokabana yo lelo président Godé Lofombo conseil na famille ya Pepe Kale na baningano baartiste oyo bozalaka ensemble na bavie na yo mosusu oyo babandaki koya koassiste de près ou de loin mosusu conseil moko akopesa bango na milulu oyo toza nango lelo. Bon, conseil ezalaka ke tozalaka attaché tobwakisanaka te ezalaka te ke biso baartiste balandaka biso mingi na loyenge soki oza na temps babanda olanda yo soki oza na temps te omonake bato baolanda osu te eza ndeti sikoyo biso na minute toza na studio na mama mbili ya bele me na ye biso nalembi bapele ya nini mabanga me bajour elekaki bapele wana ezalaki su te malheureusement mabanga yango baosengayaki pire nga nanga motu na oyo ya kala nga boye yango wana na profite na émission na yo désolé tous les masa nanga bobosana boyeba te ke bozela te libanga na single tozosala mpo na minute oyo même mare asepeli te financièrement akuti nga na état moko mabe catastrophique financièrement donc naza na se moko elekeli ye aye okomprendre ke nyonso wana eza na baparametre wana nali nasala eloko na obetela fere comprendre yango wana producteur nanga alingi mpe su te ainsiste alobi vraiment obligé lof soki obwaka motu mbongo eza nango ya yo me lakisanga mpenzake motu yango apesaki yo temps mpo ayede ngai donc bamasa nanga bozela ta mosu na album oyo eza single priorité ezaka na bato oyo bafuti o pire nga zelaki pire osila te ndenge mpe nga nazelaka nga kutu ezoboma nga en tant qu'artiste dernièrement naute kozanga moteur même ya car nabundi nazwa yango te producteur moto asombelinga abimamo bato yango oyo bwakaka wana sikoyo yo mpenza osalaka na bango nini nga binzambe kaka merci président merci voilà